Mon ba lettre sur internet, miel de son à l'ongwe maison mère à un studio. Miel de son à l'ongwe maison mère à un studio. Et ça que le mot déjà préparé pour ton heure déjà c'est comme si que ouais ensemble nous produit miel de son. Et comme il que miel à l'ongwe li sous à un studio. Finalement toé baté et l'on isolé quand la maison mère miel de son à l'ongwe à un studio. Ba musicien wana net miel à cause peut-être 15 000. Les autres à l'ongwe mpanzi ya mutu wana. Est-ce que les gens qui ont 15 000, les musiciens ont 15 000, les gens qui ont le problème est que le coso n'a pressé, n'a pas de choses. Parce que ceux qui miel a mis, qui n'ont pas miel n'a limité les lots à Golbake. À ça la chemin. Mais ma bé a miel les akakake. Il y a beaucoup à communion surtout, à s'aligner surtout, mais à zolo baké point que yé à sali sur une indemnité. Donc lettre na pinana na wenge musika maison mère botika lo mona ngote. Ezala ngo ya lukuta to koloba. Non, bonne gala bien papa. Ezala ngo lettre lukuta po et panzani partout, batunya so ba mona na niveau internet, miel des sons a commis papa qui faisait des réceptions des ala. Et là, on me soutient. Oh, bah, il y a la maison mère. Oh, monsieur qui m'en comme ta cinété. C'est tout le bon qui a sacré le roi de la forêt. Bon. Coco, ça qui est. Il y a mon gars, le roi de la forêt, parce qu'il était. Sauf que le problème, il y a mon gars. Congo, Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Toshe Belanda mundam. Oh. On se l'a déjà bien là, c'est tout six. Ali lozo ke nango bomanga. Loko nyongo sanga mitata yo moko. Te uzinga ni pa pistolet. Loko ni sanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que je me rappelle comme mabe, yalo oui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mbaya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Raison baka, solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazombaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala nanga bien à dire podium Napoléon pakalo yazo mwana Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mipe mingo pona. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a
L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone étaient une kokaba. Donc, par raison, Ezali est belé. Baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembi bana nzambe nyonso mboka ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes ndeko molingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masiya. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la biso siko na 3W Elenia Congo TV chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo. Donc bateau tout balovan na bango Elenia Congo TV. To comme na 5 ans quelques mille abonnés donc balu bachete déjà. Na bateau tout balandaka Martin invité sa fusée mon candidat na bango. Na bisaka bango mutaleki fusée na vitesse azate. Lelo nazana maître ninja ya wenge musique à maison mère. Toko solo là pour et comme le bama trop batu bazo benga na poto finalement maison mère ils ont un problème nini ba musicien bazo longwa tout le temps ba musicien bazo kendaka bazo longwa azongi ba misu ba bi ordre ezate na maison mère misu ba lobi salaire ezate misu ba maramba ya kitoko ta musu pona ba musicien ezate ya au le to solo na maître ninja poto sola ya za pembeni ya Weranson Igwe les rois de la forêt pour ameka ko claircir bino pourquoi ba départ ya ba musicien tout le temps na wenge musique à maison mère. Bonjour maître Ninja. Bonjour Martin. Bonjour. Maître Ninja, na moni en forme mais donc ya le beaucoup tes até pour talara les rois de la forêt. Ouais, tous arabes na ambassadeur, c'est normal. Alors maître Ninja, to yambio lelo na émission na biso, merci à trop pour accepter invitation na biso poto sano lisusu na 3W Elenia Congo TV. Maître Ninja to le kambamo penda tout droit pour actualité à lelo ezaka pour na départ ya ba musicien na kati ya wenge musique à maison mère. Donc avant to kota on tout na boni santé ya groupe et puis les rois de la forêt poto kota penda na kati ya bato ba travailler na maison mère. Bon, maison mère ça va. Tous albums na marché, boyebi yango 7 jours de la semaine. Yango nde makambo. Soki yango te makambo so ezate. Voilà, donc santé ça très bien les musiciens. Je crois boyebi ke bazala kité, bazala na déplacement. Donc le roi de la forêt comme de lobby, na chef d'orchestre, groupe musu bazo kita lelo, lobby pe bazo et la dernière jour parce que le 22 dimanche tous na ouais, la CNN. Voilà, na Simon Place. C'est ça. Alors merci à trop. Biso tout aux appels le 22 on a un concert à Igwe les rois de la forêt donc dimanche Kalate. Donc to kota pena na mozindo ya masolo na biso par rapport à wenge musique à maison ma eza groupe mo munene oyebimisi ba artiste musicien ebele ba Ferregola, Berité Watanabe, ba Billy Kington, ba JDT, ba to belé otangate même ba Lacoste, ba to belé ba bimina maison mère. Mais par rapport à ba groupe mususu pourquoi les autres moment na départ trop ya ba musicien na wenge musique à maison mère mutunyo sozo longwa kaka na maison mère eza pona ni maître Ninja mutu so mona koki alobi ke lelo amoni ye akoki na éviter soki yo olobake okoki te fozonga non ya moni akoki batu so ba moni ba koki nde balongwa ka mususu eza pe akoki na été mais azo salango pour alandi amoni ke ba massa moko pe boye bana ba succès baleka na ba trace baleka partout bazana actualité mais peut-être pas ça moni que actualité nezo bombama peut-être ba oyoke plus pas prendre place à Zalaki yango tina ba départ mais ça rappelle bien té
pour mutinyo se benga mité pesa mi peta za leader o kendo lobi ke la leader peut-être nzamba lobi kaka oliaka na sima ya mutu yobi te ngai moko fona sala bon tout monde appelle la cause kala la cause monaka kokaka mais azonga lisusu je crois boye baga mo baga kenda so ngai ko michumo la libulu pardon et a sengi pardon mon événement de tokena to marketing en Gilles Brassé so botay ba image wana o mona ke ndenge ezalaki na boatu dans tout ça na maman na film nyonso to ezali pona la cause mais na limite to ko sa suba makambo wana donc biso comme beso muto ke porte ça ouvert au moni animateur wa Jamaïque alobi soki okende kende yo moko donc jamais okende na yemo wera parce que na wera c'est que OK c'est maison mère ça les autres section muta ko kende yo moko donc to souhaita kama bete mais na yebiso kaka ke la coste akenda kazonga ka mende akenda isulbela mais ya on ezaki grâce mais lelo nanya kolinga ke olobi ok bon après yo zonga donc aller sans retour donc rip donc lelo ce qui net par exemple miel ndengo zolo bawana départ na ye elo ba monsieur le côté ba regarde monsieur Zaka ke au fond du bon moni lettre ba boki on a internet donc ils ont pas respecté voilà luka kuto tinda o na mona côté mo ba mutakize ceux qui accusé réception Manzaka biso na maison mais combo ya mutu Manzaka ba Manzaka mako ibazali ba FBI bazali wana sko Manzaka nyoko mai donc ezakutu yango te ngamona pour na lettre nyonso o yaka ava ekota wana ezo senga ke peut-être ngane na bureau sur place na la chambre ntakinga mutu a sécurité fona sa ngane na yebati sko maître Ninza lelo penda yango penda to fandeli poto beta penda li solo ya départ ya ba musicien ya orchestre wenge musique maison mère to monaki ambulance a outé ko kende lelo miel de son atiki biso to moni biso nyostou ba lettre ndenge ba publier na internet to moni on ba tout bazana yango to moni ba lettre na internet miel de son alongwe maison mère azana studio miel de son alongwe maison mère azana studio et ça que le mot déjà préparé pour ton heure déjà c'est comme si que ouais rançon muta produit miel de son et comme que miel alongwe lisusu azana studio finalement toé baté elo nezole kana maison mère miel de son alongwe azana studio elo nezole kana maison mère ça pour nani to comprendre té lelo na webiso koza leader pesa mel batunyo sotuté Lukakutu ozala mwana musale pa roi peut-être on lia quand des rois zokende partout ba yeba yo parce que ozaka na roi to utaki ba tuna katanga sotali ngana zonga peut-être na ba 5000 bobo ba musicien wana net miel akozo na peut-être na ba 15000 lelo soka alongwe mpanzi ya mutu wana. Est-ce que les personnes bien que katanga na ba kabele 15000 be ba kabela musicien na ye 15000 nde ba kabela qui est dernièrement ah problème est que le koso na pressé na kozanga ko yeba ndezo bomo bato parce que ce qui miel a miyeba ki nenga sali miel na ndimite lelo akoloba ke asala chemin na ye komiye batende ngaze za ndenge nini po akoka makambu te tango asala abeta studio papa musique ya musique epesa mele batu tout te yango esengi ke batu tout ba guitariste faut bazala ba drummer accompagnateur ba chanteur ba deuxième voix ba ténoriste donc synthé donc ils ont ça la musique ensemble miel azaki chanteur miel so alobi alongwe. Est-ce que Jenny a l'ongwe? Ronaldinho a l'ongwe? Donc, biso na maison mais tozana ndenge moko tona maman na pépinière. Donc le lorsque so yo muto sali boy c'est que to bosani. Mais eza ba reggae tozota la miel. Ka yem ta lobaka. Yem tozaka na ye. So ka sali nzela na ye. Biso to ban to kanga to bondele ya miel pardon moi na zonga te. Mais maître, sangwe panzana que les rois de la forêt après si miel album ozo produit na ebite zayi na ngoya lukuto bendenge présent lo baboyi to mo bilo mususu ba meka ko lo bango ndenge wana te
le miel est razo senga ke faut za la bi. Oh, bon papa pesa miel album et l'on est aux zanga. Batala ka tani ba ko pesa album. On se comprend. Et ça attend. Pour la logique, saute to landa. Miel est si mat. Miel a coûté kakol. Hein? Miel a coûté kakol. A coûté ba musicien et belé. Ce qui y a là-bas, hein? À ça l'album. Donc c'est ça qu'il faut, hein? Tu vas solo là. Vous comprenez? Bas solo là. On a ming dans le belangote. Et ça bateau ba pesa meli pour ba loba. Mais ils ont regret. Au créer moi papier, au sali moi lettre, non ce qui a démission. Et puis oui dans le lobby qui est ba kisa qui ont manzaka. Mais maître Lingo loba qui bino au mona lettre au miel. Donc c'est que miel pas solena le roi de la forêt te ko ebisata na ndenga kuzuke presse na koki na na longwa rien au bendenge. Atikale o loba ngote biso moto remarka yango. Po ekomaki répétition. Asa ba makambu na e azoka ba musicien peut-être ya biso. Neti mai ndombe. O comprendre benga mai ndombe to yebi kaka ke pangi photo kende boye. Do ba comme ça le quoi ambassadeur le quoi masaba. Moni pangi abeta faux. Pangi abeta faux. Mai ndombe apamba ka mai ndombe soliste ya accompagnateur wa abeta ni na maison mère to ba nozonga pena ndenge ya accompagnement zaki polystar l'autre ko wanga na ngote peut-être pour ça na parcours ne bazo sana lo beso non faut que le babylon sous vérité on comprend meilleur accompagnateur zaki ye tant mutu akena na ba angle na ayebi vio azo sala peut-être alingi asa élevé mutu muso ngaka kalia asa na se wana wana ezaka ninga polisa nga soto kuta polisa to pesa na mbote na mondo beso na pesa mbote ennemi ezate so na moni ba mise nyonso basala ba départ na maison mère ezaka ennemi te bonjour mais ezaka mawa na mutu oyo ke amoni ya koki puis olongwe na batan nini et puis ozoloba nini eza mabe so tali ba réclamation peut-être ba argument ndenge petit comment maindombe alors bien c'est des monsieur belé yakoba mutulo kwa kakola ko za chef na été on a mai ndombe mutalo alors bi susu alors ba président atala makambo wana ya yebine makambo wana ozolo bela okwa camarade na yo o ya blom sous monde ngo a mission ozotala mutu moko peut-être ndenga zena ba avantage ndenga zo vendre sika wana mai ndomba vandi pas de la forêt. Mai ndombe tia yanga na yambai to tia bango na mai kwilu to pese mai ndombe contre mai kwilu suka ya film na ba ba beta solo asota ba film susiti eza berere mais yo yoka solo na ne beta mai ndombe ka solo mai ndombe binisi batu non donc azana orchestre azorba occasion ba voyage mai ndombe kena poto plusieurs fois on aura chance de voyager. Mais tant que tout le monde est tengami, t'as la biso, maison mettre rosala peut-être 100. Mais tu as dit oyo azandengenin, oyo alandakanin, oyo alingakanin. Au moins ma camoufle sur ça la peut-être au moins l'équipe nationale. Bon c'est là que même joueur moko, hein, bande ko bozo landa biso. Bon comme c'est bozo là en musicien. Maison mère équipe nationale. Même tous à 50. Mais ceux qui sont événements, au festival, moi, ils ont salement quelque part, au concours, moi, au likambo, moi, ils ont bétama, côté moi, invité. Parce qu'il y a 50 idées. De ceux qui même 10, bino bat bo vandi, bo sepelake, bo ka basanga malam, ba imbaki bien, bat ba sepelaki. Donc ils appellent succès à bino, ba ça rappelle la maison mère. Une équipe nationale. Des bons joueurs. Ba jouer ne ba vanda na bande de touche wana akobeta 20 matchs abeta kate ma vandi ka wana azoko s'entraîner mais ça la quantité mais c'est là na ebisa yo mais ezakabi o mona ke ceux qui azo courager ba ninga ba gagner parce que même azo beta te comme on peut kende te ba gagner qui parce que maître Ninza est-ce que Bolandeli peut bien dengue miel de son alongwe quelque part que virus muso ko type pas ba misem sou baza moi c'est un muso ba le belo côté papa soki okolongwa longwa yo moko olongwa na wera te c'est que miel asoka kei to likutu abenga suba misunde ba benga ba kende za ngona ezana etala mo mokilo e bana makambo lelo te makambo to mona ngolelo e bana makambo akala
Il y a mon prêtre ma solo, il y a mon Kilmobimba. Il y a des créateurs. Vous voyez ma camoueleka, Satan comme adversaire. Donc on va dire que les gens makamou la zala makamou akala, mais le long de biso toningaka, to comme ça on sondeni, il y a mon akoki. Donc bonne chance na hein, asa musana na normal. Mais tchakamo na mutu na maison mère eza océan. Ata botoki 50 citernes. Oh. Alors merci à trop na boss de boss Francis Way Songem Beli na Londres aux hôtels à Biso bato poto surtout notre Francis Way FBS Songem Beli ba ebisinga ba na tout nos questions oyo bolinga mutu alongwa maison mère na ndenge nini pe bobo akele ba fleur poti lelo ba bi bato tout balongwa la maison mère bobo akele ba fleur te kolongwa la bango sko balongwa na ndenge ni bobo akele ba fleur lelo yo moningo za Martin yoza na vitesse na yo ebinenge zalaka lelo tozaka na fier yo kasi lelo soki o mien nenga ki wana to bengani ete yemo amoni amikoki yebisa to sani to inae non président kuna makamona ozo eto asilika o te miel pona nini olonga ke na te valoba bolanda bondo finga miel non biso to finga miel te asali parcours na ye est-ce que bobisi da Sankara po to mona dimanche mo Sankara leki à Poitiers omoni lelo hein mono nyonso to abungaka ba korjake mo muke mais biso to zana batan wana te o comprend la bunginzela te miel partout aux autres na biso mais succès mo na ce qui na Kolésie na likasi non azo senga miel peut-être moi bato mususu era mona succès wana bien mi succès yo c'est que ba lukaka ngai peut-être ba ebite que succès bazo senga epona azana moto siko yo ke yo moko yango na senga la miel ba courage félicitations moi mbala bujaka mon frère kota ba tournoi pe OK ba katango tamboli partout wana talent plein wana bato ba betela ko maboko soki ba ko betela maboko eza le coup to boya poani biso mutema za refongwa ma patron na biso mutema refongwa ba mais ma be ya miel ezaka ke ya ko yo moko akomi nyonso tout asali nyonso tout mais azolo ba ke point que ye asali so ndengeni te donc lettre na pina na wenge musique maison mère botika lo mona ngote ezala ngo ya lukuta to roloba non bonne kala bino papa ezala ngo lettre lukuta po epanzani partout batunya so ba mona na niveau internet miel des sons a commis papa qui faisait des réceptions des ala et non mutu musute o ba yakina ngo la maison mère o mosoki manzaka mutasinete c'est tolo ba bongo ki asaka na le roi de la forêt. Bon, Coco ça qui est. Il y a mon gars bisakani. Le roi de la forêt parce que n'était. Sauf le cas problème na yese il y a mon go. Ouais, Johnny Faye. Au combien? Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4 qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata net so ya Château Rouge. Pour yango awa toza eza entre marcader poissonnier na métro Château Rouge bandako mata en face ya magasin Carrefour Market en face batalana omona drapeau ya RDC Congo omona awa toza eza kaka wana sala rapide nazo zela yo franco na bango Johnny Faye eloko leki libumu eza te nazo zela yo à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'évité, tu as presque un mois awa. Non, mais bien, il ministère, c'est toi, Yawa. On a souvent pas s'y est-ce que nous yaka, miloko, awa tout ça? Et c'est comme ce qu'on a en gros, en détail. Yawa, ah ouais, voilà, ah tout ça, ah tout est en gros et en détail, sorti ah tout ça donc, ça aussi bah, ça y est ah puis la vie c'est ça na c'est bon capacité, tout ah na Château Rouge, le tout est qu'à vendre en gros et en détail, ça on même les cartons morts, l'hôtel là on a bien tout, donc bah prix oh les ah rien à dire, donc bah écart en moulay, ce l'hôtel à bloc à bloc, à tien y a bio.
tina yawa na pesa mbongo na baparia osala ke nga na koma kaka awa nazali na momimi awa te Thomson 5 kg 13,90 non oh ngolo 5 kg 13,90 mama malangwa capitaine normal makayabu oyo ambassade oyo pembe bongo pondu oyo akini pondu oyo akini sibul na 5 euros omawa omona wa na ye libela awa ngai dero bitekute dero fumbwa carton fumbwa na 10 euros c'est du jamais vu yango nde makambo fait donc ça 4 Marcadi 14 en face il y a Carrefour Market omona drapeau ya Congo RDC eloko makasi bon mutsambo pe na moni wala vida kisalaki ndek mon frère tellement pas pris comme que ça na yaka na donc na côté ya ngomela ngai Congo fa ke boso tolia biloko mboka na biso moko et puis to chetre drapeau di banda wana drapeau ya Congo ba misi neti oyo ya mai ya Congo uti ba province uti ba mboka mosusu boya ko s'approvisionner po ba prix yango oyo awa toza omonaka drapeau di banda wana mpena bosala yango miel azalaki bosser na kati ya mouvement mais po mpe musique ndenge ezokende musique eza na bandenge moko omoni neti bavoa lokwa bafali bavoa lokwa baheritier héritier na aloba héritier watana bavoa lokola ya bango bavoa lokola bafabrigaz bavoa lokola ba JDT bavoa ba Serge Mabiala bavoa ya ba obi café Roma grand chanteur Jenny omona te akangama so mona omoni ko yemba na ezaka na mo ba chaque de poule mutazo yemba pamba sans micro zo comprendre mais ko yemba ko tina babeta maboko za ko yemba te sondeti oningolo ba miel atinda babeta maboko ba encourager ko yemba na be lelo fanatique ba ko rompaka fanatique te au constater ceux qui ont salé aux opé ça ba 100 francs ba 10 francs aux opé ça fanatique ke balinga yo ke fanatique on continue opé ça mbongo mais depuis que bokumisa epé bokumisa miel na maison mère yemba bien mais lelo to ka bokomolo ba ko yemba na ba fan ba betelo maboko moi critique ezara so mutalongwe critique c'est ngana makamle na lo bo comprendre na lobi na yo ba landa biso ba comprendre ndo lobi clair na bi ke fanatique ba sombaka été ba pesa fanatique chaque jour mbongo te on se comprend pour nous au corrompre fanatique pas lingao ngala mona ngoke tout mwana ambassadeur de la paix partout mutuye moko o mona mutaninga bwaka beki na epona atamboli dérision côté dans autres voilà dérision bwaki beki akosimba mutu on se comprend et ça quand même faut te féliciter parce que fanatique na ye baza partout na bakati bisika bakoma bato peut-être biso zo la chance ngote mais soto komi ezaka ndengo wana moni fanatique eza aza des fan na yo donc so balo ba mabe ya ko bundela yo yango moni pe mikolo comme na ba B52 ba B64 ba giga ba tourbillon ba nzoyi makambe bele bimi parce que bato ba mona le roi de la faute mais so ba yoki yo na le roi de la forêt c'est que ba s'en charger na donc c'est que miel penda donc amike baza déjà à l'aise loba te po banzoi pe ba rosalaka banzoi ba rosalaka ko 1000 lettres mabe nzoi azali ko sali bo nzoi azali ba fan club a wenge musique maison mère bato balela igwe le roi de la forêt o balingate basaka na o ranson Martin tozana événement moko kalaté na Tchangwa le 29 on a concert na autoroute le roi de la forêt ayo c'est pelisa ba maman na bana donc concert za matinée to banda concert 16h donc 18h de ce 16h donc 2h du temps il y a concert le roi de la forêt avant ko kanga ba photo dans ba souka et to taka 20h mais les 22 to zalana Simon Place donc sécurité assurée mouton nyo surtout même aussi ba téléphone no botiki kende na ko sokola kende ko se soulager ozongo kuti ba téléphone même ko simbongo ozonga wana okuta mbongo donc déjà population ezaka na maison mère alotika téléphone sécurité oyo to changer méthode déjà sécurité ba black te
Vous comprenez, Martin? Alors, merci à trop. Merci à trop. Ouais. Merci à trop, mesdames et messieurs. C'est comme la sous-émission Nabiso, Maître Ninja. Moi, dédicace na bateau. Non, dédicace, c'est ça, c'est maison mère, au Maître Ninja. Bon, continuer à soutenir le mouvement Nabino na conseil. Na makambo belé. Noëlla Kunga. Noëlla Kunga parce que Aza Masangai. Aza partenaire à Masolé Belé Belé. À part Noëlla Kunga, Naibité, Yobi Noëlla Kunga te. Naibie. Nan. Naibie. Nan. Ah, Obetanga Nengwana. Tracy Koutumbele nga bien. Moi c'est Tracy a bien. Ouais, Glody Diasuka a bien. Donc wana biso. Donc Tracy Oza Pro, Moussa Nezo kende bien. Il y a un moment où il y a le vertige. Moutou nyonso alingi afungwaka site. Mais babonné pe bazala. Comme ça babonné. Donc ceux qui yozo kende bongo mon frère na que peut-être peut sera dim. Pour Moussa là ozo fonga mater, c'est que koto Moussa za blocage. Mais na bande ko tout mais on met aux awana ceux qui me servent à longwana e, ils a vu na e. Toko qualité pour nous longwana non. A bonne chance na batunyo surtout. Mais il y a créé aussi le mukando le bika que biso netokizé réception non c'est pas bien. Alors merci merci na bato nyonso bazito na ndabiso lelo pena to beti li solo wenye musique maison mère surtout na ba musicien oyo bazolongwa to solo na mettre pour éclaircir bino boye baké. Wera Sonic est toujours na ba initiative o bozanango na nouvelle génération ndé na minute to zone di mabino et puis na les chanceliers. Hein Docta Ige Malong. Voilà. Na yango to zone di mabino na ba sion bozo sa na ville à Chassa et puis na les intimes. Donc baza batu oyo ba groupe oyo na vitesse à makambo. Misia beli boy mbalma papa wester makambo belé oh le problème li kambo boy. Donc bazo soutenir maison mère. Même wera bimisité bon bazo bimisa. On a côté on a mo pena na mona ki on ba golf kizola ne ba sala pena ba makambo belé pour na ba musicien na biso. Wana kotanga kate ko lo bagate eza ba Docta Ige Malongi. Tozuye na maman Street, Wera Sonic, Rossi. Donc on a un système oh ADT Yankee Pouy. Et maman Olivier Mukulu. Basé belé mais to rotanga bangomi et Donda Simakia de que awa eza référence ya donc restaurant qui toko kola la qui toko comme la qui toko makambe belé et puis sécurité assurée. Biso ta la cas sécurité domaine musuté sécurité. Merci. Voilà. Mais concert on a sur les 29. Concert les 29 tous en autoroute biso tout banatu ya Changu. Parce que to babengi yote koyati. Alors merci à trop na boss des boss Francis Ouey FBS Sonyam Beli Kalate Bomo na Sport et les Kana Elengya Congo TV balobi FBS salon kitoko partout dans le monde na Londres Zali na RDC partout na États-Unis des Jésus Kota FBS balobi na Kinshasa awa ezaka na matonge wana a face ya Picasso biso tout ozana Kalate Bomo na Sport et les Kana Elengya Congo TV. Merci à trop na Marzi Bio Café babi John Moke Balobi qui soit ça là, jeune garçon et zanzoto bien surtout bino va marier toi quand qui se moko Marzi Bio Café à John Moke. Merci à trop na chanson Bemba de Midi Jogo Makasi na kati République démocratique du Congo donc ngana tanga raye ba Jogo Misubo qui la ngazu ate pour chanson Bemba à l'équipe belé a contribué na kati République démocratique du Congo donc Nicolas Mokonzi caméraman à propre a filmé biso tout caméraman moko a filmé Karine Mokonzi a filmé Martin Engi Vitesse à Fizé a filmé Sam Kazadi a filmé Jaël Show a filmé Glody Diasuka donc na www Congo TV chaîne moko na kati République démocratique du Congo donc na tigi bino boza toujours branché na chaîne mais ba jaloux na ngai botika nga naza mwana bato Francis Ouey boss des boss totika malamu Congo Glody Diasuka la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata